nga lelo na motema koeba bino ebele kolanda 3 www.congolokolenews.com. Lelo bande kobatuni maman Gidi le ba combattant baza banani. Ba combattant go bolo bakao bato a diaspora baza banani. Yango lelo nga na ligina tambusa micro nanga pona tuna bato soki bayebi ba diaspora o bazo tuna nga maman Gidi le bino bolo bakaka ba combattant na diaspora baza banani. Na ligina yebisa na yo moto ko landanga lelo combattant to bengi bato baza na diaspora baza bandeko na biso ba congolais o ba bimamboka bake ko vanda bongo na mboka ya bapaya ezala na Afrika ezala na Europa ezala na Asia pe na Amerika bango nyoso baza ba diaspora ba bimamboka botuninga ebongo babengaka bango ba combattant pona nini bandeko batali uta bango bakenda Congolais azo vivre malamu te bandeko batali Congo ezaka kana pasi batali bana mboka bakokufa na nzala batali na Est 8 millions de morts batala na Kinshasa batala na kati ya RDC mobimba Congo ezo avancer te makambo ebele na mboka ekobonga te nzala pasi kolia yango bango basangani balobi te bazo bundisa nyonso ya mabe eza na kati ya RDC mboka na bango donc ba combattant otobi baza na diaspora baza bandeko na biso oyo bamoni ete Congo ekotambola malamu te balobi te biso totelemi telemela nyonso ya mabe na kati ya mboka yango nazotambola nanga na centre-ville nazotambola nanga calmement nakutana na bandeko pe na tuna bango soki ya solo bayebi pe ba combattant o bazaka na diaspora lutte na bango ezani ninga na lobi lutte na bango eza ko telemela nyonso o ekosimba te na kati ya RDC mboka na bango po baza bandeko na biso yango nazotuna mituna nazotambola na ngai nakutana na moto moko nakutani na ndeko Celestin Bioli Kadite bandeko nanga nane sengo makasi po nakutani na nzela na ndeko Celestin Bioli Kadite président ya mouvement ya révolution politique il y en a marre moto moko bien apesa range sengo kitoko mingi na yena kotuna ye papa est-ce que oyebi ba combattant ba obi baza na diaspora lutte na bango eza nini yo penzo oyebi bango po bato baliba baza banani babengaka bango ba combattant pona nini po bana ebele pe bato ebele na Kinshasa na RDC bakososola te etumba na bango yango papa pesa ya no na motuna na ngambo tendeko mbote mama Bisengo merci mingi parce que Nzambe nda permettre que tokutana par hasard. En tout cas, si j'ai soulevé ça, si j'ai mon très capital, très important, où est-ce que les Congolais n'y soient pas combattants et ça de qu'on a vu sur la diaspora, Congolais n'y sont pas comme combattants, Congolais faut comme combattants, Congolais n'y sont, Quinois surtout, il faut comme combattants, combattants n'ana ebi bango. Et ça quand bande qu'on a vu sur la kina bangwa, oh pe bazala kina Kinshasa ou bazwa moi occasion. Mwangolu ya kobima na Congo ba combattant et donc tozolo bela ba diaspora batu nyonso ba bima na Congo bazali banda ya Congo na Angola na Chine na Inde partout dans le monde alors bitumba na bango bazo bunda eza bitumba moko noble ba comprendre que baza ba congolais batika bandeko na bango awa na Congo mais souffrance au congolais azomona mabele na bango Congo ezokende Congo ezotekama Congo ezokufa yango na bango ba comprendre que eza kaka na mutu moko te ko défendre Congo na biso soki eza biso moko ba congolais te bango bazui conscience babi que nous sommes des congolais au Congo nous sommes censés à défendre ko bunda pona mboka na biso to bazali ba combattant ya liberté à Congo bazo bunda mais malane que message oyo to information oyo ba yini ya Congo ba pesela ka ba congolais awa concernant ba combattant ezande mabe ba traitera ba combattant lokola ba délinquant ba traitera ba combattant lokola ba voyou ba to pamba or baza batu ba intellectuel baza batu ba congolais ya solo oyo ba loba ke non na buzo ba na mboka na bango donc on moni que
batu oyo baza awa o bazolinga ke Congo ekufa bakoki kondima te mutu moko atelema bunda mpona Congo. Donc ba combattant na yebi bango bazobunda lutte moko noble mais bazuli bango pe ba infiltrer ba collabo. Bakoti bato buzoba na kati ya bitumbango po babebisa bitumbango po babisa réputation ya ba combattant baza ba voyou te, ba combattant baza ba délinquant te, ba combattant baza ba kuluna te, oyo bato ba créer awa ba combattant bazali ba combattant ya Congo. Biso nyonso toza ba combattant congolais nyonso kinois nyonso fa comme combattant abunda pona mabele na ye pona intégrité territoriale. Donc baza penza bato moko yo tozana posa na bango bazala kaka kuna esika bazali biso pe atozo sala tout au système congolais nyonso papa mama tu akoma combattant pe combattante. En tout cas merci mingi na yebi ba combattant pe na confiance on a lingi bango ba classe mingi koleka mais message na opesa pe bango bande ko na biso ba combattant basanga na bazala bo moko basanga na tozali loba moko discrimination ezala te bokabwani ezala te to mona nde Congo na biso to mona richesse oyo to héritage oyo bakoko batikeli biso bo bunda tina suka bo bongisa ba machine na bino nyonso pona bango na batu nyonso ba oyaka kuna ba politicien ba bo stopper bango to bunda pona mboka na biso koza malamu mingi. Merci matondo mingi na bandi ete bolandi ndeko Celestin Bioli qualité to ko continuer ko tambola na micro na biso to ko luka ba papa toko luka bandeko o bakoyebisa biso phénomène combattant ezanini mbote ba papa to wana motuna toko tuna bino sepeli ya yanoli papa toko tuna combattant o avandi na diaspora azana litina bango kaka ba ignorant de ba bien hote litina bango izali pona ko libérer mboka oyo na passe aux populations za komona. C'est ça. L'idée de bango yango wana. Pour na pasi population zomona kasi bande comme sous ba comprendre te. Balobi yo baza ba voyou batanga te, babi bango ba sepela kate tango ba komona ba konzi mboka ba kozwa pepo, ko kende soins de santé, kozwa bana na bango ba kotanga na bitelo apoto. Biso kaka awa papa okyo fungola pe mwa makanisi mususu te. Ba konzi yango ava ba mata pepo bazalaki banane. Ba ava mata pepo ba mata pepo liboso. C'est ça le problème. Donc, la jalousie a muto mati pepo, il change ni na finanga. Ce que muto mati pepo. Le problème c'est que peuple congolais, moi na oboti yomoko, oboko la yomoko, akola la ndako la pasi na muto kina yomoko, abeli tali yomoko, akufi okondi yomoko, classe yomoko. Vous comprenez? Jeunesse na biso congolaise. D'accord, era Mobutu 80% jeunesse c'est scolarisé 80%. Mais actuellement dans Zoloba 80% hein, il y a jeunesse na biso bazana balabala, ba sirera, ba bama, ba boye, babilo kwa misala mike. Soki na Brazzaville pa makoyo ka soni. Misala nyonso ya mike. Batazo sala ngobana na biso ba congolais. Ça y ça la passe la motema. Aussi longtemps to okiko occuper bango awawa. Ils sont bien. Contre fin de l'année. Western. Transfert recevoir. Il faut baser la couture na union sociale mboka na bango mais le komoko tezo salama. En tout cas en bref lutte na bango est noble, très noble naza kwa daru tukana soutenir na bango mais est-il que dérapage ezalaka na iloko nyo dérapage ezalaka ezalaka nde contrôler soki baza ko attaquer ba ministre ba soit disant ba conseiller mboka na biso na za na potote ba attaquer ba conseiller mboka na biso ce qui se passe dans ce pays bazo tumba mapa. Il y a des prisonniers qui ne mangent pas. Il y a un hôpital à Zangi, 100 francs. À son pénicilline, pas à coucou. À son eau distillée, 50 francs. Exacté, injection. Exacté, seringue, 100 francs. Exacté. Mais comment nous sommes dans un pays de droit? Or, nous avons un hôpital central, maman et moi. C'était quoi? On était petits, nous avons une école. Je vais prendre les médicaments gratuits, les traitements gratuits, pharmacie gratuite et puis dans la classe. Et ça va enseigner, va mettre soit qui on a hôpital maman. C'est 30 minutes à ça zongue, on l'accueille, va traiter pas zongue. Vous avez des dépôts pharmaceutiques, ah on a maman et est-ce qu'ils ont la ressource?
Est-ce que ça existe encore? Bah, Fongole Bisso hôpital cinquantenaire, oui. Mais les frais, qu'on nous dit que 25 000 francs consultation. 25 000 francs congolais. Les Congolais touchent combien? Donc quand on est malade, on va aller où? C'est ça. C'est ça. Bah, de moi, je les soutiens à 100%. Ce qu'ils font. Mais, bah, des rapages à la terre, ça se fait partout au monde. Nous devons arracher notre liberté. Nous devons arracher notre droit. Je suis prêt. Même attention qu'il est là, je vais m'affilier à eux. Ils font le combat noble. Ils ont bien. Un policier n'a pas droit à Kukanga Moutou ou à Zakoteka. Non, est-ce que vous pouvez expliquer ça? Moi, je suis en train de vendre Biloko, Bazui, Biloko, Batumbi pour me donner quoi? Non, c'est pas normal. On va les discours dans ce pays. Le pays nous appartient à tous. Tous les revenus, les douanes les plus chères du monde, on n'en parle même pas. Mais non. À lui, c'est le premier ministre. Quand il va, 7 jeeps, même max 7, 1, 2, 3, 4, les jeeps de 60, 70 000, 80 000 dollars dans Moutoumoko. 7 jeeps. Et vous dites qu'il n'y a pas l'argent de ce pays. Il y a l'argent de ce pays. Vous devez nous donner les médicaments gratuitement. Bande de na poto, Nzambaza na nabino, boza la kaka la position boza dango. Parce que Congolais ko libéré vinaye moko. Moutoumoko ko libéré. Et ça c'est encore rien. Ça ce n'est que le début. Moi c'est Pierrot Milambo. Voilà. 81 810 81 90. Numéro Nangaïza. 81 810 81 90. Pierrot Milambo. Ok. Bah, tout le monde contacter papa numéro yango wana pour intervention na eza qui très 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 bien. Sur Facebook, vous verrez Pierrot 1000 santé, Pierrot santé, Pierrot 1000 MIL 2000 chiffres 2000 @yahoo.fr Facebook. Merci beaucoup. Soki balukaka nini toyebi te mais toyebi ke bango bafandaka nde na mikili ya poto. Biso tozali na kati ya Congo. Toyebaka te biso tomonaka ba musicien bazokende kuna babengani bango ke bakobeta kuna te. Mais bito bango balukaka toyebi te. C'est que bazaka na souci ya mboka oyo to bazaka na souci ya mboka oyo te. Ozomona. Biso toyebi kaka bien ke mboka oyo eza ya biso nyonso. Même bango bafandi na poto, baozala pe na posa kokoma kaka awa. Ozomona po bazalaka na bango awa. Poto wana eza mboka na bango te. Mboka na bango ezali awa. Toza na posa na bango bazonga na mboka na bango baya totonga mboka biso nyonso elongo. Ozomona. Mais posa mususu po na tina na bango en tout cas na yebi yango te. Nazali ka sirke mboka eza biso nyonso baya totonga mboka boya ko bengana batika ko bengana baninga na biso bazokende kuna bayembelaki mokonzi ya mboka oyo pona nini bango baya kuna te eloko wana ezalaka na ngoti baya bazonga na mboka oyo eza mboka na biso nyonso totonga mboka. Matondo mingi papa. Moi je peux poser une question. Je peux vous demander est-ce que le Congo va bien? Je vous pose une question, est-ce que le Congo va bien? Vous avez une réponse? J'ai une réponse, mais c'est vous qui répondez aujourd'hui. Non, mais je pose une question. Si vous me répondez, moi je vous dirai. On sait que ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. Bon, chacun a son point de vue. Si les combattants disent que ça ne va pas bien, que nous qui sommes ici, nous devons leur prouver que ça va mieux. S'il y en a qui disent que ça va mieux et que d'autres disent que ça ne va pas, ceux-là doivent avoir un débat pour que les choses se clarifient. Nous sommes tous Congolais. Et pensez-vous que leur lutte est noble? La noblesse d'une lutte dépend des moyens, mais la violence n'est pas une noblesse. C'est tout. C'est tout ce que vous avez à dire. C'est tout, puisque quand je me bats, je te fais mal. Ce n'est pas une lutte noble. Une lutte d'idées, ça va. Un combat d'idées, un débat à la télé, à la radio, ça va. Mais la violence, ce n'est pas une noblesse. Merci beaucoup. Bon, le problème avec les combattants, on a un kaka. Ezo ko basé mingi na bato baza na poto bakenda na poto mingi bangonde peut-être bayebi comment expliquer comment na ko bande nini comment ba ko exprimer ba droit na bango o ba combattre la bande ko na biso bakenda kuna na pota. Donc na yebi te na quel contexte ndinga na Afrique awa na ko lobela pour na concernant ba combattant mais problème o nga na yebi ndenge total ba misère ba de ko na biso ba misère nde ba lela mingi parce que
ba musicien ba bundaka bango na effort personnel na bango nde ba bundaka nde basala musique na bango mais bango pe baza kuna ba ndeko na biso peut-être ba yebi le pourquoi oyo basala ke ba coincer ba musicien ba coincer ba pasteur ba ndeko na biso mususu o bazaka ba poto kuna bon là to yebi te fo gouvernement nde akoki kosala pe fort kosala mwa commission moko boye ko déléguer bango ata kuna bango pe ba luka délégation na bango moko kuna moi terrain d'attente moko ba sola parce que toza toutefois ba ndeko et ko continuer ka boye te problème ba combattant wana toza ba ndeko donc faut ko sola pe na bango ko ba posa na bango eza nini par rapport pe biso pe koto ba autorité na biso ba ko ba abo comme ba lingi boye to ko ko sala boye pour trouver moi solution parce que mise ba okemba ba commencer na ba publicité ba poudre na ba publicité mususu donc et là ça mo li kembe ya mingi na ba biscuit donc na ba bisdo ba boudé donc faut bango pe ba solo la to ba po ba lembisela ba la mai na biso ba nduliste potala kaka ba vivre na musique mais bango balobi bazomona uta batika mboka na biso Congo ezaka na pasi bon babi bazo telemela nyonso ya mabe na mboka 8 millions de morts na est mboka ezokende kaka bien te yango bango balobi te baza na posa mboka na biso pe moto azwa soin de santé ya malamu moto alia malamu bana batanga malamu nde bitumba na bango yo ndimi te keza pe wana sikoyo toboyi te même si bitumba na bango fo bana batanga malamu balia malamu mboka kende malamu mais mboka yeko bonga na jour moko te na 1 mois te na 1 année te na 2 ans te mboka bakena no malembe soki tozongisi mo makolo tozongisi mo banesima nande toza lelo o mona pe ke moi changement moi avancement moko ezosalama donc faut tondima pata moi gouvernement na biso moi bravo ndam na o déjà salami totikela bango ta ba continuer ba autorité na biso ba continuer ba idée na bango ya ko bongisa mboka parce que soko pe sur le terrain o mona ke moi changement ezali mais to ko zwa nyonso e bonga mbala moka te na kolia na nchik na ba salaire batu na makamu nyonso e bonga kaka le même jour ou bien na mois moko est impossible donc faut ko tikela autorité temps bake nango malembe ti ya fira mesure au monde que le to mo pe ba bis pe zo ya nango ba biseye transport ba biseye Velanga André to mo pe ba bis pe ya nini ya hôtel ville pe hôtel de ville payé donc malembe de to trouver moi solution moi bien parce que ezala moka moko te o ebonga na une année et télémisi ba grade du ciel et télémisi ba nyonso na une année te ba kenda na ka malembe ba ndeko so ba combattre faut ba comprendre que bala mai kotoyo na autorité na bala mai kotoyo il y a des services mso ba kenda ba poto bala mai mso ba ko fa ba pour rien même pour l'état pété ba la pata un cas à l'état té mais du fait que quand que ba kwea na pulo na ka ya bana kini ka ba ke mikili donc ba ozo ka fimbo wana mais concernant nga penza na kosenga mingi na autorité na biso pour na problème ba combattant ba luka moi terrain d'entente moko ne fils que moi commission moko ba charger ngo au moins to sisi kuluna pe si l'état sisi kuluna pe moi kimi koti nango donc ko pe ko za pe solution na likamo na pe ba mission pe ba libérer ba ndeko so ba ke na ba mikili wala pe ke moi kimi pe koti. Merci beaucoup. Ba combattant baza ba ndeko na biso ba vivre na poto exemple ba Mark Tabu ba o baza libanda mais longa na kosenga na bango kimia d'abord ezala kati na bango souci na bango surtout ezala ke no mboka ezala bien mais ndenge kaka papa wana lobi mboka ekoki kozabonga na jour moko te pe na seconde moko te pe na temps moko te eloko nyonso bapesaka batu bafanda basolola eloko nini kozanga bango basali syndicat exemple tozomona bacombattant oyo bakosi biso na poto basali bandeko na bino ka bacombattant na poto ebele basali réclamation tozotumba tozobuka tozosala boye mais bango wana baye bakoti lisusu na nsima ka ya bato yango so tobi totanga bakombo atalaka toza na boulevard eloko ekosala bascandale ozomona donc kaka bacombattant na baye lelo balakisi ke baza pour biso libanda mais bango baye awa bafini bango mwa quelque chose na poche atie na poche akoti na kopa batango donc yango nde ezosala pasi makasi ozomona donc yango tozosenga kaka na bango batika bamusicien babima bango bamusicien baliaka na kope wana balia peka na bamantolo batika bango bake baproduction na bango yango nde elotonga to mais parce que opesa biso moya no lutte na bango eza noble lutte na bango eza malamu bon lutte na bango eza malamu d'autre part peu eza mauvais pourquoi bao bazobeta baza bandeko na bango ka bakongolais siko yo na besoin ke kongo bonga jibe wera aza mutu moko ye mutu asali ya mabe te ozomona parce que ayembeli mabe na ye po ayembeli eloko wana mais eloko asali ke non donc ameka un peu kobongisa ngo donc boyokela bango mabotika bango ka ba avancer na point wana. Merci beaucoup. Oui, nayebi eloko bazo bundela pe bazo wela d'autre part ba ko za na raison na sens ni ba musicien na biso
bazo kosala ba biloko mo pona intérêt personnel na bango moko. Bango kuna bazo kosala ngo pamba te. Mboka eza vrai te. Bino bozo betaka bandule, bino bozo ko se retrouver, population ezo ko se retrouver te. Bozo ko wela mbango bokene mputu, bokene ko s'enrichir, bokene ko sala ba biloko ebele botonga ba pale banini mais biso moko badoza kata moko tozo ko lela kaka passe na passe. Ozo mona net même ba politicien. Okomona lobi awake na ambassade azui visa ake na poto po akende ko se faire soigner. Mais bon moto aza na fin fond na kingasani kuna. Akozwa possibilité wana wapi. Mais yango bango bazali ko silika. Même ba momo ba mizisa lobi tokolo bandeti nduli so mususo soki nani oyo muninga ne collègue na ye muntu wa zamani akampe yake kobeta ndule na pays moko boy. Bon siko jour ekozala jour na yo. Bon soki siko ba diaspora bazo vare baza na raison na bango eza mabete babongisa kaka mboko eza ya biso tu eza mboka ya mutu moko te go père na ye mutu atikelaka yango nde tomonaka ba série banani go o faire ma père na ngai non eza mboka na biso tu mutu tu aza na droit ko bénéficier na mboka oyo et tant que ba congolais faut to bénéficier na mboka na biso démocratie. Mais comment sikoyo bino bolingi soki mama ba variable oh bazo sala fo ba laisser ba bandeko na biso to boite ba sa bandeko na biso mais bo toucher pe ba place bino kota na ke non mwana mai boite to sala boye po mutu nyo so sa nini ako se retrouver donc eza bongo pona idée na ngeza ka bongo. En tout cas merci papa. Merci mingi pona mutuna mama bandeko ba biso ba fandi kuna na diaspora o to bengi ba combattant. En tout cas lit na bango yebani. Pe makamba bundelaka toyebi yango nalingaka bango mingi nalingaka bango pena mingi tolingaka bango pe mingi na Congo ata bato basalaka mwa sembla o mais tolingaka bango mingi baza vraiment très important. Kasi papa bakobundela nini baobi bavandi bambula ebele kuna bazotelemela nyonso oyo ya mabe kosimba te na mboka na makambo iso na makambo maso kotala kelasi kotala santé ko yo poza kondima ete babundela ka solo mae oyo natangi siko abundela kango oui abundela kango makambo na nyonso balobi mais le vrai problème bango bazobundela balingi nde pouvoir oyo eza ko diriger biso sikoyo te balingi yango te parce que yango nde mutu ezo ko mema ba makambo nyonso lobi awa ezo marcher bien te za pona bango balingi pouvoir oyo te. Tout le makambo ndenge ezali clair balingi pouvoir oyo eza ko diriger biso actuellement te. Okobakisa lisusu nini na ba combattant nyonso bakotala yo po bato mosusu bamonaka bango bavoyu bato moko batangi kelasi mingi te bakocha mbutu na mboka te ba combattant wana baza bato mayele mingi batanga bango baza kuna na poto te baliaka bien basalaka na bango mais bazo songer pona ko bundela makambo ezoleka na mboka bongo bato bongo pe non négliger bango batinda mituka bazo tinda ba biloko na bango ebele mais douane la plus chère au monde do makambo ndenge na barondi mangote ngai nazana ba grand frère na ngai nazana ba ami baza kuna ngape na soutenaka bango soki ngape na komi kuna boye na mikolo kaka boye na kozalaka sima na bango ngape na okota oui. Papa kasoroki ko banda ko bundela ngo kaka ate yo kozela te yo kokoma kuna ngape na bundaka wat nazaka pe combattant na bundaka wat mais awa moni différence ya awa na kuna eza pays de droit liberté ezali mais pe boza na République démocratique du Congo liberté ezate mama marche ka to sala okomona ne ba otinda ba jipa ba kanga biso ba beta biso fimbo a défaut même ba bomayo kutu bako bomayo pe yango moni moi différence mukeza entre biso na bango mais tout ça ebele tout ebele matondi mingi ndeko. Merci mingi maman. Bon d'abord baza organisé te personnellement na déploraka ba lit na bango mingi bakenda eza point de vue na ngai baza ba réfugié baza mikanda te. Mingi bakenda na époque ya Mobutu c'était Mobutu azaki mabe bazo bundela pona Zaïre à l'époque Kabila Laurent ye c'était la même lutte bakomi ba réfugiés na bao bakelelo ba toujours des réfugiés mais c'est cache toujours derrière ba combattants mais soko bunda ba to bunda na mboka te yo bunda na mungu no musika to bunda wat ezanzala
so batangaki so baza biso totangi nga na master na tangi na kin na 6 na kin distraction te 10 ans 15 ans 20 ans bakamanga bablo ba mike distraction. Mais kasi papa toyebi ete na mboka mopaya soki oza na mokanda te oki komanifeste libanda te so bakangi yo ozo riske barefoule yo me bao wana babimaka yo bandi ete baza na mikanda pamba te na mboka mopaya okosala bamanifestation ozala na situation irrégulière bakobwaka o lipapu te papa. Bon, eza bamingi baza wana soit akomane belge, français, anglais, tout consort. Azobi makuna azo bunda pona ekolo. Mais azani la nationalité mususu. Mais il y a des vrais, hein? Il y a des gens qui ont la lutte est vrai, bazali. Mais baza muke na kati na bango. Musicien ya beta, pasteur ya te. Mokonzi mboka ke yo soko bundisi soko beti nde babeta ki papa na biso kengo, babuki emino. Est-ce que tu vois ça normal? Qu'est-ce que ça a changé? Ça a amené quoi? Ou bien la lutte na bango vaccinine? Rien, ils ont distraction dans zoloba. Baya to bunda, biso to na Congo. Baya to baba point de vue awa na Congo. To bagarre awa. Biso pe to ba combat, ba combattant ga bango. Biso pe to ba combattant. Mais lutte na biso faut te ba ko cadrer ango. Ezate so na beti JB, so na beti wera, so na petisi biloko na ye, basa la so banani pasteur muku na to beti nde to gagner. Distraction. Merci papa. Et voilà, tokomi na suka, il y a reportage na biso oyo na intitulaki yango ou sujet nango ezalaki combattant ou azo vivre na diaspora azanani lutte na ezanini. Est-ce que batu baebi yango awa na kati ya Kinshasa en tout cas boyoki biyano ya bato Congolais à diaspora azan de konayo azana souci mboka etambola malamu parce que ba constater que mboka ekobongote ou to bango ba vandi kuna bazo telemela nyonso ya mabe na kati ya mboka na biso ya solo bo sosoli ete lutte na bango eza très noble. En tout cas, bato balobi lutte na bango eza très noble. Kasi ye Congolais à diaspora akobunda et bongo yo oyo vandi na kati ya RDC esengeli na okokanga maboko esengeli na biso pe oyo toza na kati ya RDC to telema to bundela mboka na biso pamba te Congolais akozwa bonsomi kaka na ye moko. Nani akobikisa yo? Nani akokangola yo? Nani akolongola yo na pasi? Oyebi kozwa soin de santé ya malonga te, oyebi kolia malonga te, bana na classe bazotanga, gratuité enseignement primaire ezate, tout est difficile. Alors, ceux qui osent se prendre en charge te, nani osent en charge. Voilà lutte ya ba combattants. Surtout au bazana diaspora parce que bazana moi liberté ya ko s'exprimer kasi biso toza to ko bunda na ndenge na biso yango yo pe ozana kati ya RDC kota bunda po okangolama po vivre kimia na mboka na yo donc poto silisa tolobi ete lutte il y a des combattants na biso ya diaspora et ça très noble mais il faudra pas que et c'est limité na bango yo poza na kati ya mboka bunda po lobby mboka na yo e bonga o vivre malamu o komisa RDC moi paradis na yo ya moke po o vivre malamu esengo ezalaki yanga koyeba bino ba internaute ya Congo Lokole news.com ebele kolanda site na bino bolingaka mingi to komina suka na pesi merci na Marianne Mafolo azwi ba image oyonde Karine Mbembe abenga kaela multidimensionnel na pesi merci na Patrick Nsala oyo a monté yango merci à Christian Dissou wa Kolandanga. Merci à Dieudonné Ndissou, toute la famille Ndissou. Na pesibino ba merci na pesibino pe ba mbote belé, toute la famille Bisengo en Europe. Na pesi Flori Balé Komoso, na pesi Fabrice Malita, na pesi Ricky Nemiala, na pesi Paul ambassadeur, na pesi ba internaute nyonso ya Congo Lokole mbote mingi, mais surtout mbote makasi ya lelo, une salutation particulière à tous les combattants de la diaspora au bazo bunda ya solo. Oya ba infiltré te, ba collaborer mais topesi mbote na ba combattant o azana lutte na makila.
oyo aza na susi ya mboka oyo ayebi ete mboka na ye ekotambola malamu te alingi akangola yango. Pour finir, mbote mingi na Laetitia Bisengo, na Claudine Bisengo, na Claude Bisengo, na Godé Bisengo, bango nyonso na kati ya mikili ya poto. Kimia Boboto, Omabota Mabino, Ngana Bino Tokutani, na numéro mosusu, na lingi bino mingi, bozala toujours posté na site nabino www.congolokolenews.com. Botika la malamu, tomonani, na reportage mosusu. Merci.